Aussi ko libusapino aussi malidesu na kati mo lile moi aussi masiko lidesu oyo kamata aussi malidesu mo amaye abwaki mama bolingo yo concernant mama mbetu faut rezola ngotan mo mbetu za état d'esprit tant on la momi na mbetu za état d'esprit au moniteur msu asala ba rapport sexuel ayera mama bobu a verser na bru aleki non bankoro c'est bon mais lobi c'est encore ezate ndemde kunanga baba olo bon c'est lobi encore ezate lobi c'est kita mate ezate lobi c'est mongomboro ezate odobende mabala bongo sa beti okumoko monango normal parce que yo moza bien te oza intente o peut se posa mbote na biso nyonso bino nyonso obo mesana kolanda site na bino ya munene ya mbinga ya Jean le boss Jean Chibwabwa Chibo thème na biso ya mukolo lelo ezali koumele ya mibali donc eza sujet moko sans tabou donc to lobela makamu nyonso to mela maite to kolobela nyonso to kotanda ngo na mesa donc sujet na biso ya mukolo lelo ezali koumele ya mibali na mbetu donc tozo loba plus sur rapport sexuel. Importance ya penya munene zanini importance ya penya mukie zanini est-ce que ba melaka ba biloko mike to ba melaka te donc ba kombo ezebele wana to découvrir on a 4 émissions na biso auto lingaka mingi là déjà je salue Vieux Capita Lusala balobi sponsor nanga personnel na sangisake na mutu te wana yanga moko Vieux Capita Lusala. Comme vous voyez, je ne suis pas seule dans ces plateaux. Nazana Sarah Petit wa accompagner toujours na émission Oyo balobi yende la plume rare ya palmarès na biso ya Eco RDC yende mutazo accompagner nga na soirée ya lelo. Salut Mbote Sarah yonde oza invité te mais ozo accompagner nga na sujet na biso lelo ba invité na biso bazali. Bonsoir. Bonsoir madame la diva de la presse. Bonsoir à toi. Santé ça bien. Ouais, très bien. Et puis que lelo masola lelo to lobela nyonso. Eh qui mezali dans biso to loba sans tabou surtout ngai quoi na part nanga donc vraiment sans tabou na pesi bana poto nyonso tout mbote et sans oublier Roda Molembi mbote na bino place bozali lelo bozela rara to repanza nyonso tout sur mesa quoi. Bon comprendre nini eloro nini mobali mwasi to lobela ngo sans tabou. Merci beaucoup. Richard Mapote a pas oyoka yo ouais Richard Mapote la musique na pesi mbote place bozali donc yo zelara nene to décortiquer eloro ngo lelo na soirée lelo avec la diva de la presse et Sarah quoi. Tout ça. Comme vous voyez na plateau nazana invité mon côté nazana bango mibale ainsi que Sarah Petit na pesi tropé. Bonsoir. Ouais, bonsoir la diva de la presse congolaise. Bonsoir na bande konyoso balandaka Eco RDC site à mon nene le PDG Jean Thibaut Chibwabwa. Bonsoir aussi à celui que j'appelle Lisette Wambombo. En tout cas lelo to lobela sans tabou Normalement sans tabou faut to lobela ngo parce que dans masolo mbetu ya masolo esimba mukili masolo etamwisaka monde eloko de kidiama ya ngoyo eloko yoti to beta masolo eloko Sika boye okomo bangisanga déjà. Et loco, yam de simi mukili. OK, comme vous voyez, naza juste on a Sarah Petit ou azo accompagner na soirée lelo tozongeli mutu ne pa ya papa na biso Bob. Papa Bob, si j'ai lelo ezak nom ko umele mibali na mbetu. Na ebité est-ce que ozana eloko mobo oko lobela na sujet wana explication na eza nini to développer ndenge nini donc to conclure ngo pe ndenge nini na sujet na posi jane eza vraiment ya mutu ya makasi ba penya minene ba penya mikie donc nyonso wana na kasi. Oui, merci beaucoup maman langa la diva de la presse na bana Eco RDC binotu bozolanda na minute soyo. Bon si j'ai wana oyebi ke biso tout wana rat environnement to zalaka na rat sa société to koto ya rapé moi batebele to koto ya ba fille to koto ya ba garçon mais na oyebi sa bana tout bande retour ya poto mo loro morobo na ba o bazolanda biso na chaîne na biso siko na miniso na Eco RDC que basi eza différentes sortes ba filles lelo to msuso mona moi si morobo e alingara na e mobali na e amema to mso abetata 5 coups. On est selon moi si on a. Donc on le bango tous un peu clair. Au moins moi si mususu alingara na deux coups. Ko umela biso mibali na ratsa mbetu et comme je vous dis vrai et comme il dépendre na basi na biso tozana bango le na ratsa Kinshasa. Papa bomba ndambo te na bomba te bolo bien monsieur ça sans tabou.
na habité ko RDC o vraiment émission o panzara sango to lobela lelo e lobi nango ta ndeko nanga nzao alobi pena to lobela loko yo dans photo lobango ezala vraiment carte sur table to carte sur table vraiment ndeko nanga yala ko ndeko nanga mo azanga na Paris Charlie Bila abisa ngelo romoko ye pona ye moi si o ye sera beti 4 écouter alors bah ça suffit pas ngana habité yena ebi ça suffit pas. Et ça, moi, si je suis là, je tout naboé. Alors, je suis là, la pénie. Tu le bel ma pénie, on a habité la diva de la. Ouais, tu le bel ma camounios, mais bon, banda moupo développement pesali. Té, photo loba. Moi, il va blom sous ton tozo bombarango, n'a pas parlé, bah tout ça, zo comprendre raté. Hein? Nambo na biso bombi makambe belé trop. Yango moni ba msuba ke ça ba bêtise na banzela. Pénie ya munene, ça sert à quoi? Bébé yoka aussi likoyebi. Té bébé yoka mbo te place aux ali mais faut yoka comprendre neni makambo zo kendele. Donc, pour mes aboués, péni à mounene, ça sert à quoi? Moi, même si je suis à Banzele, maman, Banzele, mote la bino. Bon, on va l'ingara, mais attends, plaisir au côté, à sentir. On sentir que. Donc, et là, maintenant, il y a un année. Alors que, mais t'appelles les solos, bisous, on va soler pour petit msou. Nous, on a yebi boulot. Nous, on a yebi boulot, nini. Mon mindam, t'as forcé, noko. Que nous faut bêta fort faut frapper fort à quel amoutou na que non non on a danger les tous les noro non mon la noro momba ou azana rien mais mon mina zo kumise ga l'équipe jo tout na danger na ratsakin voilà bablo msusu biso to bomba ngo a na ratsa bakina a faut lobela rango tout à monsieur belé yango eco RDC libino de ces misobo hein to panza penante que sans trace sans tabou to lobela ngo vrai tina kati vous comprendre sœur nanga diva talara yo bandi o tout nanga question o donc ngana biso que même ba côté komela hein komela bakisi na question na point wana ba mibale belé ba komela bakisi papa bomanda mbuto ozongela yo vous comprenez toujours que no makambo eza tellement ebelé ya kolobela na sujet oyo donc binomo bolanda pe boyeba pona nini makambo elekanaka pona nini basango pona nini ba fi bakenda rotonga mibali que non bazokokelo te na mbetu. Donc émission oyo sans tabou to lobela nyonso ndenge na ebisa bino que non nazanga moko te nazana ndeko nanga Sarah Mpeti to koyeba soki Sarah paza na mituna soki Sarah paza na makambo koloba sur sujet wana to na sans tabou to lobela nyonso sauf de rien. Bonsoir. Bonsoir maman. Phénomène de la king to comprendre te ba mi bal bali ko tika nzoto ba cité banda ba mataki bazo kita te to ebite za nini. Bankoro bazo teka banzela bazo simba nini tozo comprendre te yango foto tout na ba mbel bango ba pesa biso idéologie ce qui nini zo sama pour to comprendre phénomène to biso ba si to lembi yango na ko pesa nzao les barons ya ba benga les barons ya le banyo sauf de rien. Bonsoir. Non lobi peut-être bana ba matani cheval. Oh banda bo mataki pa moi si bo kita te comprendre tes amis. Ba matina nini. Banda expliquer bien te ba matina. Makambo bo lukilanga pardon bo ezalate ya bo ezalate kana ko RDC na jolo ba banda bo mataki pa moi si ndeti bino bana mibali. Ba mati wapi? Na sex ko? Ba matana na sex so matina sex ma colono cheli go sex. Moi ça banda ko sala mo na moi si. Il faut expliquer bien. Il faut expliquer bien banda o sala lolango moi si na mobali akitarati. Les problèmes ezanini balizi mbombo baolanda biso na Switzerland les problèmes ezanini lelo moni impact ya ko umela ya mobali na likolo ya nzoto mwasi eza bien eza pe mabe eza bien par rapport à quoi lelo par rapport ya loi médicale ko umela ya mobali na premier coup to bengaka kwa liboso ezalaka nango ba 2-3 minutes c'est normal. Et à 2-3 minutes, il y a un peu de lembi, il y a siko, yozo kokate, yozo tikate, siko to suka wa. Si on a expliqué, to bani d'abord dans la loi médicale, il y a 1 à 3 minutes, où il y a muto aza apte, pour avoir ma casse dans rapport sexuel, il y a bongo. Mais le lot c'est quoi? Le lot ko umela mususu sympa dit, il y a ke bankoro ou bien banini. Le lot ko umela ne bien, il y a peu mabe. Na mboka na biso Afrique déjà to liara bien te. Ngana na koyebisa bandeko na biso ke balinga ko umela na nzota mwasi te. Pour lobby nango eko causer makambo ebele ba maladie ebele parce que to liaka bien te ko umela nezo senga ko dame ebele pe faut salaka siko ko umela ngo ezo uta po bozo tonda te yo em so mwasa lembi me yo tondi non te siko moninga otika nde mais lelo bino basi lelo c'est na yeka na nzoto na mwasi lelo na juyora siko yo na koti seke na bwaki mai wana o sepela te. Le comment par rapport à bino basine comment olingela. Il y a comment repousser biso mibali to sala effort.
ya ko satisfaire bino bozane sengwana yango monike moi premier komo na mobali mo ageluka nkora parola yango akumele suto bino ba jwa poto bokosa basa kini tro na basa bakosa na basa poto se ba chemo nkoro kama likola nzota mama baza makasi ba parola ba nkoro ozo comprendre mais musu pesa nini netinga la technique nanga pona na gérer moi un coup nanga moi sinanga ACP là na roya d'abord nando solliciter bien ba parole d'amour. Après avoir ma parole d'amour, on a caressé moi sinanga. Faut na lukana ye ba point sensible na ye. Les monsieur zara faut fiber moi libellé moi tout moi muto libellé na fiber na lexi moi musapi na moi clitoris, obi clitoris. L'idée nando simba moi l'idée c'est pas propre na fibier. Vous comprenez? Si au monde peut à se retrouver, on est orgasme. Au monde a boaki. On a lobby. Alors, les barons, et puis Moussala, j'étais pas moi, après tout soyez, na kina ko. Mais na ba banze na bango. Siko wana mona siko tango fibie bongo, o jusqu'au libusapino, o simba lidesu na rati, moi lile moi, hein? O simba siko lidesu. O yo kamata o simba lidesu moi amaye abwaki. Siko tango yo kota. Ato mi bwaki na minute na bino bali bokomi bon moko. Wa boko pema na bino popo luka deuxième coup. Ezaka ga structure ya roye bambetu. Yo pemi mais moi c'est encore sentiment de technique. Quand on a un impact, ça peut sentiment de technique, moins de technique. Mais pour la biso on conseil trop parce que tu l'as affrété. Kasi nde yo panzi boyo bi na ba système nyo so saliwa na so moi c'est quoi se retrouver. Moi te yo boye c'est comme kangamelo okeluka ye. Kasi tango ya mi boakela avant. Et quand on a un coach to boaki, to lemba biso yon sontela moro. Le temps to se refroidir, ne to se refroidir, le on va titika dima. To se refroidir wa le temps bo permis kotikate ba parole d'amour et continuer entre temps au joalem sous liboko palper moi sinon l'aime sous na ba fesse, mais bo solo la chérie je t'aime, chérie tu vois je t'adore. Ezo mata, oyo ka kalamingi to ke loko ngese sous nini et telemi na nguya nkolo. Tanga etelema yo siko zongeli sous caresse kokota mbala moko te moi musapili so ezongi mako fiba libele mingi ezara lile musai shega za mo propre moi lele mo tira langue ozo comprendre ti o mona maposeye lisusu koti lisusu na nguyo nzamba pesa biso ya deuxième coup oko umela lisusu wana nzambe wangu ya kolo sikoyo. Merci pour la dios bazolanda biso na zozongisa parole par la diva Roline Tumba balobi vie capita mbote na place ozali donc tozo continuer toujours émission na biso ndé na ebisa bino a toza na commune toujours ya Bandalungwa commune à Bandal donc place Masolongwe fandi place Masolongwe la raté tozo continuer na ba question na biso ya mukola lelo eza que pona nini ata soki mwasi azana ndako libala une fois mobali azo satisfaire yete il faut kaka abima libanda likambango pe photo ye bango nini sala kabongo nini pusaka basi mabala babima libanda taso babala e maolanda jomo bo ekutu donc ye ya mobo ya kokana na jona ete akokana na mobile na ete olanda e ka ko mo pe abeta akata ne mipanzi na coin donc banini akata ne mipanzi na boucherie mobo mais Joan moi si on azolanda kaka Joana nini ngwe sala bongo. Est-ce que ça mobile ou azana kati ndaku to pesa nini ya wana to tuna lisusu et pas de konabiso Bob aibisa biso les boss Jean Chibo Marambo Lokio dans la diva supérieure la diva de la presse vraiment on a évité quoi au moni ngala aucun des deux pointés directement si je comprends bien ta question la diva moi ça bimi agesa luenge libanda. Mais c'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Oh, Tigabo. Point barre, c'est l'infidélité. Ah, Liliane Safi. C'est l'infidélité. Donc là, point barre, c'est l'infidélité. Vraiment, on a ébelli. Hein? Bon. Infidélité na nengeni ntolobi sans tabou. Donc tant que connaît na kombo nango. Infidélité on a nengeni. Donc au moins moi si déjà basi ba balio. Au continent ndako eza mobali na ayebi na eko bambate ko bambani oh kasi masolo on tobeta masolo mbetu dete kadima yango te tobeta masolo mbetu te tolobela masolo mbetu
ndolobela ne masolo mbetu ndeti na mbetu boye mobali ayebi na ye mpe na makambo yango te so monika ayebi makambo yango te tala bamere bankoro baza ebele bamere batimbisaka bato baplan baza tala ebele na Congo batondi ya Charlie Charlie na ngai ndeko na nga vraiment yo yebi na musika na France place ozali mpe na bila bato batondi so monika mobali nokoka makambo te oleki okima kende oluka mwa mère mo azaka na coin moko boye vraiment azaka na coin nayebi ke yo mpo ndozala na difo yebi bamere yango baleka na mona bakartier na biso baleka bele bamere yango balekaki ebele sikoyo oyebisanga na minutes oyo so sikoyo mobali ke non de naissance na ye asala makambo wana te ayebi makambo wana te asala yango te donc ayokutana mwasi mwa boye chéri wana pa yebisi ye ke non ava tosala yango fona tobalana yo sikoyo na kati ya ndako oye kodécouvrir ke non mobali akoka makambo te yebisanga ye c'est que la diva de la presse c'est que mwasi wana timbate les boss Chibo mwasi mobali wana timbate plutôt ponga pena nne na boye yaya na kati ya kini plein de noko na kati ya kini et puis mwana banda lisusu plein de noko na kati ya kini nakota na kati ya palais na kokosala eloko te non ko sala eloko te c'est makambo ya bolingo bebi lolango pena boye lobi nango masala nga nzau dropper lobi ke non lolango lolango pena boye nga pena momi pena na kati ya kini ngai na ko sala eloko te c'est mambo bebi omoni makambo bolingo yo bato musu ba comprendre nango te makambo bolingo yo concernant mambetu faut kozola ngo temps makambo mbetu za état d'esprit. Tant on a momi na mettre aux états d'esprit. Au moniteur msou à ça la rapport sexuel. Aïra mbamo bou a verser na brou aleki non. Au moni va préparer un rapport sexuel. Bat msou va comprendre en côté. Le rapport sexuel ça se prépare. S'il faut que je le dise. Donc le rapport sexuel et se préparera. Et bien que naza contre ango. Rapport sexuel et se préparera te papa. Yo kana bisayo. Si ko soyez ka brisque beaucoup na chérie na malama comme. Babylone msou ya kana on peut ba kitse ya mais au moniteur on va payer la quitte on a faut côté esprit au côté esprit saliango siko yo ye na ora nengwana brutalement au saligara moi c'est que ya kena ba remords ke mobali wa sel nengé lokote akoki na makambu te à la prochaine occasion okima oti na mbetu donc alors tant ozan mobali neti ba biso boye neti ba les barons masalanga les barons za kotona na mopanzi côté ya moi sikitoko wana za kotona donc talara mobali neti nga bona kafu boye. Et puis moi la bandal ba mère wana o baleka ba nzungu o bateka ba nkoro ba mimela wana na romelelo pena ba bora bien na melelo ba bora bien na melelo ba bière brino a bien wana pour na la mukelo na bi ke ermo boye lobi na masalanga ba insuffisance rénale ya vis-à-vis ya biloko wana ko dame pe malamu te et ya vis-à-vis ya biloko wana moi si na zongeli basi o ba bimaka libanda bozo sunga mibali na binote basi ya poto pe suna landa na sutoke suna basi ya poto bosonga pe mibali na bino so moni ke simba te yaka na okini okomi masolo poto ndeni biso toza na awa te papa kokota na kuna te wana ekoma tokoma kuna oui oui merci beaucoup mais na ratsa kina infidélité za moi trop concernant ça boko c'est la mibali trop makam siko basi ne mba ko ka te to mibali ne na biso ke boko c'est la mibali trop makambo nande nini expliquant exemple yo za certain la diva yo za ser yo poko edenga soza kinde tinzele oko edenga ole ko manga gauche à droite so edenga binanga bob mole mozoko ka suma kambo te vraiment ngana na edeo na edenga la nini osombelinga boy ainsi de suite oselinga na bae nazongi bo pikili e bon so boyino mela na ko somba ngo pe boyino ko mela yo somona ba boy à traitement oh ezala nango pe papa la roda molembi est-ce que ba boy déjà traitement ba boy à traitement te traitement et ça la marandengo wana ba boya traitement te merci ko la première dame ya Suisse yo katalika mo parce que mo boulot ezali makasi na sujet oyo siko yo énergie na buta wapi na énergie mai d'abord ba c'est la vie a solingo buka no bien mais la mai belé kaka ndeko nanga mais la ma bidon odamata moi pondu na yo neti ngada maba misili ngada maba mbika ngada maba bikala kasaba dongo simanango zima ba verre d'eau obaye vraiment mai belé tango baye mai belé allez kota na action moi carré c'est belé ban bon bankoro c'est bon mais lobi c'est encore ezate ndemde kunanga baba oloba bon c'est lobi encore ezate lobi c'est kita mate ezate lobi c'est mongomboro ezate odobende
Ah bande on a beau excuser nga au salama mondeni. Ah, il faut dans force mo besoin naturel. Des arts techniques. Ce qui impact monique lelo eloko mukene eloko munene. Eloko mukene eloko munene joue un rôle te. Lelo monde oza taille boiti. Wala ka taille batitika dima. Ah, ce que taille oyo da mobali tango lingala la yo. Nana ba position. C'est que bataille pe za ba norme nango. Dépendaka na ba position. Na disena na moi c'est masoro minene. Na rodobe teke na yekaka na pantie tayo to mona atelo kwa mutala ka. Position sosa wilki ba yemba wana te wana na sosa wilki te. Na rene sosa wilki te fo na ngumbe nanu na ngumbi ebo liboke na ye na komi komi kotisa pona po ya boeza te. Atela zelo ko muke. Omoni taille normal a penya muto. Omoni liboko nanga c'est comme koto. Titika dimazo normal liboko ngo bien po ba. Taille normal ya penya mutu avec érection. Érection babi na français na lingala ba seke timbi. Yango taille nango yango. Si vous pouvez permettre tout à l'idée soit de bien à clitoris, il faut avoir une position. Pour que tu rappelles comme un clitoris, et pour les moi c'est avoir une idée soit de bien à clitoris. Tant que vous côté tout à place ou on a diki et permettre comme un orgasme. Il y a la technique. Kalaï nangu, kalaï technique. Il fait neuf honorable Zakari Baba Sui, alors barana tonto héritier minime. Faire pas emba munorono apamba msufu kuno kokano te ba dropenza ou neti ba bolema bazo kokaya bango te ba yo bimisa makasi to za pe la pratique to ça mais to yo kaka po choisir te faire da dévoiler les secrets Delo nanda ya biso to na pamba nanda ko ça biso atoze loko mukie atoze loko munene eloko munene kutu onyoko la bana badu po loko munene soko kutene mwasi azana loko mukie yo nyoko la eti ando ka neti basi misuba linga ba blo minene dropenza siko yo za loko na mukie siko ye akoma neti ma yo obima ofuté basi ala balinga loko munene po bango bana loko munene tika bo ah oui est-ce que basi bana loko munene oh ben comment munene so ça ba rapport trop so za ko entretenir ngo bientôt moi munoko ko mi zongo fonga mi ya boezala te roli tumba ya boezala te o toyeba te so tokomi wa tropenzao Maintenant, la Kenya va boire bébé bébé. Totamulanga ba car ba caracas ba parole la couleur na sosimat mais so ok kuno regretter l'art. Bana poto msubale la rad. Bale la ndeni ba poto ebi loko te na kina nazo confirmer pour topenza baza ba molenga baza pour ba solution yo bima ngapa na côté là bas ngapa na côté là bas ngapa na côté là bas bana poto belé pe ba ole pe ba fo ba plat banzele pa poto belé ba ya pe kini ba pe ba fo ba plat bana kini pas ya ba jeune fille ya banzele pe ba fo ba plat mo koti be faka elle est là ma fuck ya boeza te ya boeza moral le muntu pe baby moi pas kata bien ezali souste parce que uta na cerveau kasi msubo soleil bien te yes pene msupe ya msubo yes pene ya plan noté yo bor no entretenir bien te comme neni noko za papier mouchoir to pangusa oh nyo sa traiter to pangusa même ça côté douche pour azon na question les bien te à côté douche pour salité leki alingo revete te ba mai yango pesa normal ba mai musueza moi le ba te bebe ba kufuna ba sida par rapport pe biloko kauka ki tango koti ba pota ba frontiment mai wana pesa bien mais abino ba peta kinya le ko mo leka lo wa source ma foi bongo peta pete evident si comme bala bongo ça beti okumoro monango normal parce que yo moza bien te oza intenté o peut se poser ali matondi te ali ko douter poser faux plan kande toyebisa bino toza pona kolobela nyonso sans tabou donc histoire yango ezo continuer kaka bino mobolanda kaka Jean Chibwabwa yo mutoluke makambo yango silisango parce que titika dimaza na misapia Jésus eza wana donc esala musala nango papa nanga Bob na tuno question na ngai presque tozo kende na suka nazo tuna su question na ngai soki yebisa ngai normalement kuya mobali donc so mati likolo moi si c'est la première fois que c'est la combien de minutes normalement c'est la combien de minutes na sous question na ngai nazo bimisa que non position préférée o ezala que non batu nyonso balingaka ngo mingi eza nini na kati ya masolo yango yo moyebi kaka masolo ya rapport sexuel to le bon en français pour bimata moi bien. Merci beaucoup la diva de la presse. Ouais, donc question on va la comprendre bien. Bon, ça totalement bien. Hein? Rapport sexuel, ils ont dépendre de l'état d'esprit à Moutou. Et dépendre de l'état d'esprit à Moutou.
yana mutu mususu bon normalement nde na yoka na ba TVA ba docteur ou ba sexologue ba legara normalement 2 minutes et go dépasser té donc 3 minutes bon maximum 3 minutes 2 minutes dans tout ce qui wana serait débordé là bon je sais pas trop mais sentiment là tellement tant au coutin déjà na moto ya yo partenaire na yo tous aura déjà en extase au commis déjà la posa wana donc tant aux côtés aux pénétrer to umela penzaté mais tant ba boule longo to mi concentrer na bi ke maramusu soyara na bi ke maramusu soyaka au moins na non là il faut maintenant satisfaire partenaire na yo boki na eti vraiment akoma bena satisfait que non a te mutu na bena akomi senga mais au départ Nabi qui est débordé à 3 minutes. Ce comment débordé à 3 minutes là, ça devient autre chose. Voilà, au moment où on met la gueule, on met la gueule, moi ça qualifie déjà que job à d'abord. Et bon, deuxième fois. Oui, deuxième fois, ah, voilà. Les amoulaïs, ah, oui, bien. Oui, bien, petit nanga Charlène Ngoma, deuxième fois, il faut piquer pour n'habiter par rapport à Ngaï. Tom Soubatou Sousouban, pour l'anga. Na habité pour na deuxième habité je vais dans la matin mais vitesse au TGV za on a ce que ça Bob Molema on ne ba la peine la pas ça fait la physicien za ou la musique la pas ça donc la pas ça donc on a son azui dans côté deuxième bord et on des zombies sur quoi côté sur mamutu nga mele makila obi ndenga vandela ou mela si c'est aussi na suka bah oui, bino nesko ba comprendre mamango te. Idéologie za kana ngora moko elobi no ngama salanga le baron. Hein? Dropenza wa bina idéologie za kana ngora moko ici fina ko talanga cave so peta za propre na lekinzela na bendi eta na bendi molimo na zongi sango shenga. Donc yo moko comprendre que non to OK na tati ba 5 minutes pour troisième quoi ko ya na ngo pété mais peta za déjà satisfait à l'aise. Sitika di matela nga likambo donc ça yo yinda makasi. Oui, ça va vérité, ça va vérité. Et ça va vérité dans la Lausanne, dans la Suisse, ça va vérité dans l'Oloba. Ça va vérité au dans l'Oloba. Que non, ceux qui pendant comme la deuxième bord, il faut nous attendre à côté cave. Oui, cave. Na bien on t'expliquer non ouais. Ah. Cave ça attend tout déjà mon mieux à propre, à soin. Normalement, il y a des règles nanga o yanga na habité batu musuna ba règle o yanga pas principe nanga ya bolingo nena kinda na bolingo langa. Bolimbisanga na loba na sans tabou. Le principe nanga et l'ora liboso na roma sous-marin na genda samai. Donc faut na ko to bena cave. Papa to lingi ba terme wana te lobali eza sans tabou donc elo ne lo na kombo na. Si pena na kota aza écarté ba jamnga pena na koti si lo lem monanga pena na vage donc na sali musala na ngai. Na kokisi ba posa na eti na suka. Et ça la ni nyango so sali bongo. Webige eza parmi babiloko yo e bebisaka ba serveur banzele. Na habité na pesi binoka clé ezaka clé bana potobo clé bana kinbo ke clé yango et parmi ba biloko erotinda bena moi ça banda olanda ona sima mu Congo père mo 18h ce beti en herbe angelo ba kitara benya loza peut-être raisonner ba biloko wana sala rayon ngona quoi tozongeli si jo fungola ki parenthèse olobi ke no bana poto so ba e abakoka makambute. Donc bana po ezala ba shera poto ezala mibali ya poto ba e abakoka makambute donc tozongeli si Jean parce que nous to fungola ki parenthèse yango nazongi selo maloba bana poto bolimbisanga na lobi mabete mais nanga na expliquer binoko ke moi ba erreur mo yara mike mo fo botuna ata biso batozalara botuna ata biso avant ça likambo fo tuna atanga elo mais ba chérie na bino pe ba otika bango te ba olanda bango kaka oui ba petit na biso ba sopa boule les arala ngo nengola ba misupe ba zara na bango humble ba kanga pema ke non no kwazala na ngwazana ngota sana mais bala poto pe mo wa so ba ye botuna biso petit na ngo kenenzelo oui te roya brutalité posto e brutal pour ronya ta bord mona kina e sali pe faux c'est pas bien ngape na roya ndur vient na erreur te mutu mo mi kilaye ser na mo mi kilaye non dropenza outi to sola na ba 4 hier mo boye non ba poto eza bien mais tant on est pekin tout na rapenan on y a sinon ma bela bandal net singa la mona bandal botuni nan ah Bob Molema le suprême makamango za ndeni ni koto ngala ro peut expliquer OK pas petit mo ro lobi no dropenza wa chabwe faut pas et ça qui to côté ça qui to côté autant aucun no regretter ah elo ni net singa mais au so kenda qui déjà donc c'est un peu ça
Ok, merci beaucoup. Toujours continuer, toujours kende vers na souka et sujet na biso. Topé si malobe pas ça rampétier mtaro ça la biso moi et l'eau mo boya muke bino mo boya bikaka donc bon sujet ci bois. Yo mo ma solongo na leli fort. Azo clôturer nan de trop penza les barons to leli siko mona souka za nini. Mona nga souka za Shakira Gucci tonton héritier Minimu Blaise Mavim puis agence Soleil Nganzia Manarata Belgique ezaka royebisa binoge. Bolingo eza kala ingangu kala technique bolingo eza lango kocha eloko te bolingo eza lango eloko peni na eza la mukete za munene ezalaka na technique de combat soko za la mwasi masoko minene yeba ba position soko za eloko muke soko za la mwasi muke yeba ba position banzela mikili quelque soit banzela Kinshasa boye ba relave ba plan na bino ba jo akini boye ba pe ko dame malamu pour endurance pesa kitoko en plus boye ba pe ko linga mwasi parce que rapport sexuel eza d'abord mutema cerveau ko linga na mutu pour ça lango pe bien c'est ça quoi pour émission facilité eza à suivre to yebi pour na temps eza mukie quand toza derrière le caméraman merci Manuel Balandi biso nga Sarah Petit la plume rare et je salue à ma grande sœur chérie Corinne Dimbele, à ma maman chérie Orlima Sengwal Manoir. Seulement une vraie formation qui n'est pas Orlima Sengwal Manoir, ma fille, conseil européen, c'est nous à souhait, la diva Tumba, Rolé Tumba la diva et moi Sarah Petit, tous à souhait pour déclarer, tous mes babangos sur nous cicaté, tous à trop salité, tous font un trop pour toi mingi, et ça bien té. Et on a raison sa parole par Rolé Tumba la diva. Puis quand on est toujours chité toujours na émission na biso ba conseil nini oyo ndeko na biso Bob azana ngo ya kopesa pona bato bazolanda biso ba fan toujours ya émission na biso environnement et société. Oui, merci beaucoup la diva de la presse. Donc merci beaucoup merci beaucoup le grand caméraman DT nanga coach hein DT Kadima donc Talara Ayo. Vraiment merci beaucoup na bana poto tout batbolanda émission au Eco RDC. Et puis, merci beaucoup les patrons des patrons, Jean Thibaut Chiboaboa, Roda Molembi na Las Vegas. Donc, conseil Ezaboué. Na oloba mingi soute. Bana poto, bana kin. Bino pe na kina bozara propre. Boé ba ko s'entretenir, donc boé ba entretien encore na bino, entretien corporel et salarial bien. Supermarché za ngwe belé place ni boro luka banani na bino boro soigner corps na bino et puis na biso pe mibali na pesi ba mibali na conseil l'amour c'est pas l'argent mbongo za bolingo za na mbongo te o tchaba mbongo na anje pozo moi sina o tchaba mbongo zu moi si o ebi no makambango te donc moi c'est pas ko s'envoler tôt ou tard donc mais na ndenge ya bien en gros to e baka ndenge oza na basi na biso pe ba basi pe boye ba ndenge oza na mibali na bino. Ah oui, bon, on a Moussika, on a Pessika, sœur Nanga, mes filles, Safi, Bambota Trône à Belgique. Et puis, sans oublier Ange Molema, Tonton Molema, Sarah Galliano, on a Pessibino tout, on a Poto, on a Suisse, on a Pessibino tout, on a Moussika. Donc, Botsika là bien quoi. Check. Oui, boyoka conseil à Ndekonanga Bob, en tout cas, et touché nga makasi, nakoloba que non, bolingo ezambongote. Bolingo ezambongote donc conseil nanga suka on a ça nango ya opé c'est ça que non bolingo ezambongote tolanda te que non parce que jika mo boye ute poto banini ya na forme moi parfum surtout likambo parfum na kina wa donc ba fi akine ba komo monango danger donc dossier oyo tolobelango Jean Chibo Hollande la dossier bien pour na ba parfum wana ba $5 wana a été comme $5 $10 to lobela si jana malamu boye ba que non ba fille na biso ya kin ba fille ya poto bozala toujours propre bo entretenir nzoto na bino bien pour na repesa toujours pour na resepelisa ba mibali na bino pour na resepelisa mibali parce que mabe misusu uta pas basi Mobali kaka te mabe musepe ou te pas moi si mobali donc à côté c'est pas moi ça koko ou mais la te pona nini pona que non moi si place kuna et ça moi yo moyebi kaka donc to lobela kaka basolongo yo moyebi okoti kaka okuti que non et ça fioko tala kaka makambo ezebele on lobela to continuer si géo prochainement bon nakolo baboela je salue mon boss Jean Chiboaboa le caméraman Titi Kadima balobi ye muta filma mariage ya Adana Eve na Paradiso wana Titi Kadima le caméraman préféré yene muta simbi masolo Eco RDC na pesi mbote na wana sponsor na ngai ya mutema vie na ngai Lucia la Capita
balobi Rolling Diva azapo na yo poza po na ngai yo moyebi ka kokoti na jango yebi masolo ndenge lekanaka moi lisolo bien kaka yo moyebi donc et ça la biso ba plaisir trop. Là je vous retrouve à la prochaine. C'était votre humble servante Rolling Tumbala Diva et Sarah Petit la plume d'or ba on emba simbi histoire en ya sans tabou. Donc nakati ya émission ya environnement et société sans tabou eza nakati. Bah on aime Bassimi Masolango, je vous retrouve prochainement. Bye. On se retrouve après. Yabo Ezala, bisous.